Il est des jours dans la vie des hommes où les hommes ne sont appelés à déposer les armes, à être compatissants, à être solidaires. Ce jour est arrivé. Je voudrais dire du fond du cœur à Ferré Gola Bataring et Ligue des Champions, celui-là qui a servi le quartier latin dignement, qui a chanté dans au moins 2 albums. Je voulais lui dire ma solidarité, je voulais lui apporter mon soutien sincère. Linaye. La musique n'a sans problème. Impossible. La musique n'a pour ok. Justice française interpella qui fait. Il faut pas interpellation ne veut pas dire arrêter quelqu'un. Oso comprendre a expliquer nenge nini problème azula ki faire kelika te natika ko lobate faire abeti mwasi selon nenge nazoka batu baolo kelika te natika ko lobate bakanga faire na drogue kelika te natika ko lobate ke bakanga faire na diamba batu mususu kutu balobi Davina mutu afundi faire Davina za na Turquie afunda mna ebiti Interpol au niveau Interpol ngo afundi la faire na France pour ressemble na France soki boza na information te nenge toza na ngote faut que luka information faut que luka azan ndeko na biso congolais. Mbote na bino balandi na biso ya Kulu Media Télévision na émission na biso ya Bosolo Baye Bakenda Sango émission na ngai émission na yo émission na biso nyonso oyo to betaka toujours masolo ya mboka na biso to betaka masolo ya ba artiste na biso to betaka masolo ya Baye Bakenda Sango na Baye Bakufa na Baye Bazana no envie tozo continuer bongo nzele za mulai makasi yambo ya kobande émission na ngai ya mokolo mwa lelo na pesi mbote na Dieudonné Maweja oyo aza sima ya bilili kitoko mingi boye na pesi mbote na papa Thierry Vita mama Françoise Vita boza bongo baike Gloire Liombe depuis Kisangani boza bongo ebele là je vois Sabrina na moni Rose boza bongo ebele na moni l'empereur Jupe Lumbala en tout cas papa merci mingi boza bongo ebele pona kolanda ete émission ya mokolo malelo émission ya mokolo malelo to ko beta lisolo ya Ferregola oyo bagolwa nyonso baza bongo na pasi na motema komona ete arrestation ya Ferregola na kati ya mikili na poto à partir ka aéroport na ko kitana na ko bula ko kangae ezali pasi pe mawa komona ete ba ninga na ye ba papa na ye ba yaya na ye ba président na ye ba ex-président na ye ba soutenir ye ba pesi ba message ya réconfort ko ete ba réconforter lisusu Ferregola bipa ya za bongo ya kokangama to ko beta lele sumwa lisolo oyo nungu eza kotambola bongo na internet ya Laurent Sokoko na boketu ya yambo oyo lelo baza ko swana ko bunda na ebite ya Laurent Sokoko ce qui peut akomi pe mutu internet to pe akomi na kata presse azo sala ka ba émission chaque fois ko déplorer bambongo belo ya pesa boketu ya yambo olete ya Laurent Sokoko kende ko pesa ngona beni bipai batu baza ko kufa bipai batu baza ko souffrir topé à soutenir ata FARDC oyo longi bitumba ya makasi yena mboka ya Rwanda mais ya Laurent Sokoko musala na ye ko tindaka ka mbongo pa boketu ya yambo ko ete baboya ka bongo bandulemani batil ba beta musique na kati ya mikili na potote to ko beta lisolo yango to ko beta lisolo affaire ka ndenge ezali to ko kota pe to ko dusola lisusu na lisolo ya album oyo single oyo papa na biso Moïse Mbi abimisi babimbwakela.com ko bwakela.com et yindi mabe batu bazo déplorer babi message ya ko pesa ne peuple de Dieu na kati ezati zakaka message ya mbwakela sans plus tarder lelo mukona lelo nazo yamba oyo bongo Jerry Cobetor salobaka kitoko botaki kolanda émission to koleka mba eleki asibo senga ki lisusu bobina boyambela biso su Jerry Cobetor to bete su lisolo wana to yeba Ferregola bit ya arrestation na ye ezanini tokomeka kobenga Bogard de la presse za bongo molobeli ya bagolwa to yoka est-ce que ezabo solo to pesa lokuta bit ya arrestation à Ferregola les anini ba ike bazoloba était agressé ki bongo molongani waye est-ce que ezabo solo to pesa lokuta sans plus tarder je reçois mon invité d'aujourd'hui il y a Jerry Cobetox bonjour.
Bonjour Karine, bonjour Nabandero Nyonso, Bazona Nabiso dans le monde entier. Jerry Kobetox Nabino Yeyo 207 de la presse, Mobala Litutu. Donc, la ligne Rabino Mingi, Mbote Belena Batu, tout Bolandara, Jerry Kobetox. Parce que pour nous, on a la vérité, on a la vérité, on a information, on a yebi. On a yebité, on a yebi Sabino, on a une matière. Parce que biso to ba matière, matière ngwe il faut to ba matière on a la vérité. Donc c'est ça. Donc Jerry Kobetox ça za pour nous la vérité. Voilà, Jerry Kobetox ça za yambo to kota bon na biso na biso na kosenga bon na Dieu donner ma weja a balancer les biso dans nos vidéos et Il est des jours dans la vie des hommes où les hommes ne sont appelés à n'être que des humains. Il est des jours dans la vie des hommes où les hommes ne sont appelés à déposer les armes, à être compatissants, à être solidaires. Ce jour est arrivé. Je voudrais dire du fond du cœur à Ferré, Gola, Bataring et Ligue des Champions, celui-là qui a servi le quartier latin dignement, qui a chanté dans au moins 2 albums. Je voulais lui dire ma solidarité, je voulais lui apporter mon soutien sincère. Je voulais lui demander d'être courageux. Et je lui envoie toutes les vibrations positives. Je lui envoie ma force. Je sais que Dieu n'oublie pas les siens. Et comme je l'ai toujours dit, Dieu est bon. Que ses enfants soient forts. Qu'ils sachent que ils ont mon soutien. Sa famille, ses amis et en général, tous les Gaulois. Ferré, sois fort. Tout passe, tout finit par passer. Koffi Olomide, Double King, je vous parle de Washington. tolanda vidéo ya Koffi azak bongo ko soutenir ndeko na biso Ferré Gola bolandi même na ba photo ba capture d'écran oyo ndeko na biso maweja azwaki bongo epa ya bina file pa bino akotika Ferré Gola bongo te ako soutenir ye tozozela pe baike ba confrère ne bazé belé ba fali pupa banani bo soutenir ye imperpé ba lobi non ba kotika bongo te même bazana mikila poto bazo soutenir Ferré Gola oyo aza bongo na boloko akangami ya gérer bitali kambuya Ferré Gola ezanini. Bon, moni problème ezali na Congo to mo pesa information mo boyo mona ozomi benga journaliste ozomi benga pe chroniqueur mais to luka to pesa information mo boyo donc ezala raté ngai na yiki kozwa information que Ferré Gola disons ndenge bato ba ba kangiye ndenge ba kangiye et na meka ko benga parce que biso to benga ko bengi pena lemsu peut-être ba source pena pour ba pesa information et na moment wana mutu nyonso toza likolo vous comprenez lem su bazolinga balandela basala boye en attendant to kozwa information vrai lelo yo Ferré Gola nga na comprendre ba congolais to bosa na makambo ebele est-ce que musicien liboso bakangi za Ferré Gola obi ke Congo mboko diabolisation ya makasi bato misusu Ferré pe na niveau na ye akoki kobeta mwasi to tala bandeko na nga na moni pena ba chroniqueur asimi miko zo bake ba kangi Ferré na drogue tala niveau ya mutema mabe chroniqueur et puis ozanga na Ferré na Kinshasa tant Ferré au kangiso et comme yo protection na ba journaliste biloko bongo nga na za contre yango eza pesa na sens information ni nyozui et puis a question de là le bio ba kangi Ferré na ba diamba na saki. Est-ce que c'est normal? Et puis, nous avons dit ayebi. Et puis, nous avons abonné à la publicité. Nous avons fait publicité ami yebi. Alors, faire ça premier moutou au bakangité. Tout le monde a rêvé na so rambo ko samba biso tumboka mobatu comment qui je suis Koffi Olomide. Let's na minute on appelle ça Ferré Gola. Je suis Ferré Gola parce que ata olinga moutou moi je ne pense pas que olinga ça na place à passer. Toi kufa. Ata bolinga Ferré té. Est-ce que maloba oyo o moni ba msupe ba osala ba vidéo ya litio ngasko na yesko ko fongola batu mémoire batu belé azolo baneka Ferré Gola na ntuka nazo tia soutien nga pona mena se wana azo donc ya mbio pena ko achembeli na sima mukongo nao Ferré Gola azalaki interpellé et na mboka France kuna et sika bazuye nalika jusque là même na ba journaliste nga alandi Kelly Katenda za journaliste proche à Ferré Gola a expliqué et logo o eza clair
Ozo comprendre a expliquer ndenge nini problème azula ki faire kelika te na tikali ko lobate faire abeti mwasi selon ndenge nazoka batu baolo kelika te na tikali ko lobate bakanga faire na drogue kelika te na tikali ko lobate ke bakanga faire na diamba batu mususu kutu balobi Davina mutu afundi faire Davina za na Turquie afunda mna ebite Interpol au niveau Interpol ngo afundi la faire na France pour va ressembler na France soki boza na information te ndenge toza nango te faut ko luka information faut ko luka azande ko na biso congolais bakanga ye ou pas azande ko na biso il faut to soutenir nanu ye to tika biloko to sala wana eza soni po bande ko misu ba ochola pena et puis ba yeko loba nini momoni bureau ya faire est-ce que makambo wana bureau ya faire seni ba yeko loba o azaki déjà interpellé depuis kala bande ko boya ko kende akimaka siko to boyi te faire akimi faire mutalibo so azokima leta kasi mutu to akimaka ni kaka mutu azokima na souciette boya mundele siko yebisa ngai siko aza mutalibo so kokima donc na minute o matière o bango bazwi basala mamaloba moko boye contre ya mabe contre faire egola je crois bien lelo la misusu azana garde de vie lelo la misusu eza deuxième jour soki ko bimane kaka akobimane kaka eza ngo likamute bo komisa ngo soki ndenge batu balunga ba memelango wana mais nga nazo féliciter ba ndeko na ba musicien baza sincère o bazo apporter soutien na bango pa na ye voilà le quoi que vient biso nga kuto etonaki nga verambo omoni ntango na biso bino ke Koffi Olomide aza mabete bino ne bo comprendre ke ndenge mususu parce que aza parmi bato basaki ba première vidéo vous comprenez de bazo soutenir Ferregola c'est toujours ezalaka na ba France wana kaka ba France wana kaka nemtu na ebité cop mo boy comme na France ya okanga ba musicien na biso ou bien ndenge nini yango ngape na olingana tuna nana bango mo baboya musique ebeta bango moko baboya boye te ko boya musique ebeta c'est bien encourageant to lo balikambo bango balingi basala bazana posa basala ko boya musique ebeta c'est bien parce que démarche nini oyo ba combattant nyo soto baka na mikili ebele pe na solo na bango ebele pe baba vie na ngalete babe masombo siko yebisanga effort nini bango pe basalaka effort te ko to bimaka na balabala ko tambola na poto ko baluka na poto solution nini basi bazwa mundele moko kuna zola biso solution na beni kuna solution zali to kutana na soki na Kivu soki na Nord Kivu soki na toke kuna to sangani kuna to kutana elobeta pasteur pétage to kutana kuna bokechu to kutana kuna tika na makama ya Laurent Sokoko to kutana na beni oso comprendre otuni kaka bala kisoneni babeta munduki mais oui omoni lelo ko robeta te simata ko te babano me babibembe lelo yo ngana teli vidéo mobo ya Laurent Désiré Kabila papa Kabila le père alobi mutu nyonso tu na mboka place ozali même arme blanche simba na maboko to benga na banguna omoni ke commandant ya la police moko ya côté ba Kivu kuna lobaki yango batu bamona ki on die alobi mabe mais le rôle à internet les paroles s'envolent les vidéos restent babimiseli ya Kabila le père omoni Kabila le père pe alobaka bongo donc ezali kam oyo bandeko na so ba combattre botika na distraction ko sona na ya Laurent Sokoko to koto kere goma to kuta na goma kuna to ba nini ko komela biso kuna to bango ka kuna parce que bango balobaka batu bazo kufa bino kuna na Kinshasa bozo lia batu bazo kufa bino kuna na Kinshasa bozo sa nini bozo bina na bino bobeta ba concert bokechu banda musique banda ko banda beni batu banda kufa amata na mbeto alala na mwasi nete aliaka te tala santé siko kaka biso ne bamba na mbwa na ye oya ko cha biso ake bolingi mutu a bouger te même tina Léopard azo beta bolo bake batu bazo kufa kuna Léopard a beta ne match eza problème te Léopard soka beti te problème ya le suna mboka kafa ko sanctionner biso match eza loko mususu bolo bande batu bazo kufa bozo fêter anniversaire na bakinga kati batu bazo kufa bozo fêter anniversaire à blanc batu ko lobela nde bango wana bolati moni fele so Martin Fayulu abina na mère mais na beni batu ba kufa bolobeli yango te fallait pas babina oh mais eloko tunga na hotel melande yango wana
na minute au Congo so toza pays mo pena toza partout tous les fêtes to kati yango nanu to va to raisonner nan to simbela pe kata be émission nga so moni makambo na lobo batu bazana il faut batala ngo to raisonner ko to simbela Kagame kota mutu to kota lokolo yo pe to kangi bisaka to ke po biso pe to zo ba image kuna to lakisi bato musika ba comprendre que kuna ya Laura Sokoko mbongo yo za nango ebelela ikipe sango ba pesa ba FARDC lobanano oyo kaka on atinda ki 50 millions ba mituka ki monta esalinga mutu pasi ya boketa zo ya kamu IGF il faut mona boketu na ya Laura Sokoko ba expliquer biso mbongo wana utaki wapi 200 millions de dollars réunion moko basalaki ba consommer 600 000 awa na Congo mwana neva azoteka tangawisi azo expliquer mukolo ndenge saka na nzoto bana miki baolala nzala mbongo na bokotinda mwata basirage mineur na ba ONG te Laura Sokoko mbongo wana tokoki ato soutenir ozo pesa bokechu asani poka abula ba musicien te bokechu pe abalusa ngalo bia ezaki mbongo ya mabanga na ndobwaka Ok, Tabi, ye mutabi misa Laura Sokoko nani ayebaki yo bangala baba semeki na kame mutu ona mukiloko longe te za mungala na esoke bokecha lobi mbongo ezaki mbongo mabanga batu bateka masoa ba mo na yebisio ba semeki na ngama mokilo na ngala na yebisio donc nani ayebaki yo ya Laura Sokoko ngamtu na sali yo mutu ayeba na kana sima mutu Karine mutu ayeba na kana sima mutu batika ne na ya Laura Sokoko na bokechu batikela biso distraction wana baya bazo ba makasi obaza nango na mona ko video mo lobi na lobi ba ngba ba menacer bokecho mona yango te ba menacer pa petit moko boye heureusement batu ba doser petit yango fo mona wayamba kenda ne boye wayamba longwe mangu na munene na ki maende ada chemise mo carré to petit na bi viens atriquer la biso ataka nga simbe ba protéger wayamba sko précipiter makolo pou ngabi viens longwa bien yeba banganga bokoto en tout cas tozo c'est quand même ya Laura Sokoko ya za des mécènes tala ne boko mo lobiso biki ba komisi fait chroniqueur via comme ça la émission na niveau moko deuxième émission est un scandale ba kanga bokechi ataka na yo ki vidéo na ye appel na Kofi awe sa Kofi abiki deuxième émission biso ka wa yamba salika foin aleki so sali vidéo mais natala ki ya yamba sali vidéo mais so ki ya Laura Sokoko so ba bonga pour intimidation mabe so pe ba sali ngo pena eza bien to comprendre que ya Laura Sokoko bokechi mutu ayela et puis bokechi ko mo benga ya Laura Sokoko petit on a petit moukier on a petit danga on a leki danga benga ka ya po afula kaka bokechu likola mbongo ateki bokulutu te bokechu ezau comment yo vous azalaki ya na leki na yo benga ki ya Laura Sokoko la émission eza passi vraiment biso dans la poste de Kimi ezala donc Kimi ezala et ça la biso bien ba tu vas comprendre toi na Congo toi na Kinshasa tout le monde est libre donc c'est ça l'émission précisément donc on a boucle création na bandalo voilà donc donc ezaka maloba na maloba. OK nabi lokwa tozo kende déjà malé mais poto suki sa émission na biso to betali solo oyo album e otobi mais maki lobi je crois na 18h single wana ya pasteur Moïse Mbie et bimi lobi na 18h mais bato balobi Mbie niveau mbwakela eleki makasi da émission tenga pe na tele nzembongo po na s'abonner na page na ye na tele nzembongo mais nzembongo na tali yango boye pasteur Moïse Mbie misiki misiki bena na émission niveau ya mbwakeleza wana mbwakeli Satan mais bato siko bazo na idée ki mbwakeli mutu pasteur moko te olela ki eloko moko boye mais siko maloba kaka contenu wana maloba kaka soubassement nango sikoyo maloba la nde mutu ezo bimondie mwa muke mbwakela te mais ça aussi problème là pasteur Moïse Mbie piqué mbwakela moko. Non, mon pasteur, Satan a un problème. Satan, yo, on a un problème de passer Moïse Mbie. Satan 3 BD. Satan, voilà, Satan 3. La émission, la yoki nzembu, on a nzembu ngasa amela ti, et amela maya sikre na lipa.
Maya Lobo. Maya Lobo na lipa moi. Ce que j'ai aimé, moni na biso na théâtre l'incarnation des rôles, c'est le fait de porter tous les caractères de ton personnage. Donc pasteur Moïse Mbie a porté pendant ba caractère et personnage joué dans la clip wana. Au moment que allié Maya Lobo na lipa. Obi batu mususu Maya Lobo linga bango te. Mais à sali yango parce que alinga kota na personnage oyo. Donc ça deux bateaux na moni déjà rombo tunanya sala clip mo ya kala. Et puis pasteur Moïse Mbie c'est pas la conception clip wana ça bien. Mais sauf Kakarage. Moi qui là ça la kati wana. Ah non. Est-ce que vraiment côté édification, est-ce que édifier peuple dédié ou soit parce que Nathalie n'a pas stati à bateau. Ils ont cassé mutumo en arande na mutumo boazu. Moi parti moko boy à boaki. So ça moi ranki na mbanda na yo. Ozu moi parti moko boy au boaki au juste nzembo wana. Ezolobe la bambanda, topé zolobe la ba ranki moko boy à bateau. Topé nzembo wana et vraiment pour édifier peuple dédié. Na ebisi au moni na mukilito otambolo. Mukile comme mystique. Na bete no li solo moko lobby. Nathalie moi c'est mobile ba so na vidéo. Ba so na te mais moi ça so boya mobile na vidéo. Bana na so poto bo so ma mère. Aso boya mobile na vidéo. Mobile c'est yo ka tanzembo bi na fila yembi. Papa na maman bazana problème love. Love ezaka na to na biso kana problème. Yo ka moi si na supporter yo trop. O laxinga ba mabuzo ba trop. Mobile abia. Bon ça ndako na 18h na koya komeka koyate. Na poto. Yango sikoyo nzembo ya pasteur Moïse Mbie batu bazui. Batu bakana barando na bango. Bon so za na rando na satan, okozwa pe nzembo wana ocheli satan. So boza na rando na mutu. Eke na mutu mo pe botola ki moi si. Eke naga bongo. Eke naga bongo. Ozwika ochekaka. Donc eke nega bongo ndenge nani eviki kula lobi la Karine akamwe. Abi oh masango zo meleza obeza ezani. Abi oh eza na ngoka masaka ekenda na ngoka bongo. Abi yo poko bolo bekenda na ngoka bongo. Donc nzembo pasteur Moïse Mbie yana mutu na mutu akozwango na selon ye moko ndenga okeli message. Mais ngai na yoki yango eza nzembo kitoko mais pasteur Moïse Mbie amutambwa kila. Franchement, d'un sur somo. Tous on mon côté à Karine Mokonzi comme on était que et belé batia qui bon doute mais les lots tout mon a baby shower yango wana a exposé libumune babi Rihanna na biso ya Congo wana a exposé libumu ça li kutu deuxième baby shower ya liboso za ki na robe batu batie tembe tour ami bela beti pena top donc le mo monde Rihanna lo mo mukie tiki pena ventre qui nyonso polele zela na ibisayo omoni ba Congolais to lingi distraction makasi. Obi po alika to mona maternité ndenga kusa. Congolais to lingi Congolais. Ze makarine. Tala Rihanna tiki libumu polele. Mais elekaki nango mwa sango. Mais ze makarine biso ki batu na ba chaîne YouTube bakomi kolela ngo ba mbongo. Batu bakomo saela ngo ba émission. Ba mura kuna ba loba ke biso to kangami kaka to lobi ze miezate. Siko ngana otuna. Tola na no makamba baby ya Beni, totola na no makamba ze makarine. Tozo ebate tokutana na Beni na Nord Kivu kuna tokutana kuna totika na ze makarine azala nango te etali ye ezayi azamona mwasa kobota kaka siko bino botingami kaka ya liboso alakisi na elamba transparent bondimite ya mibale amande Rihanna bondimite atikala mutakala bon luka tatouage donc Karine ngana oyebisa oya Laura Sokoko na babokechi batika ba distraction. So baza ba vrai ba Congolais tokutana na Beni tokutana kuna ba FARDC bazo bunda baza na besoin ba mbongo bango ba otanga ba monta moko donc na ebité. Donc allô Allô, oui, bonjour Bogard de la presse. Bonjour. Oui, papa, Nazan a besoin ya koyeba vraie version et pas nayo parce que yo za bongo molobeli a fait rigola koyeba ete nungu eza kotambola bongo na internet ete fait rigola bakangi ye. Oui, allô. Allô? Oui, papa. Maman, bonjour, bonsoir. Oui, bonjour, Bogard de la presse. Allô? Bon, je suis un peu Nazoya Congo, moi libanda. Nazo somba bilo fu Nazoya Congo wana donc. Nazoya kapona makambo
makambo na biso ekoyelaki biso. Ouais, oza en ligne baike bazolanda yo na etando ya ike bazaka na besoin koyoka mwa confirmation epa na yo parce que yo za molobeli ya fait rigola. Ben moi je suis pas au Congo ya ngai naza libanda siko nayebi te so nakoki koloba nini. Ngai nazoya mpona makambo wana donc j'étais dehors nazalaki awa na Angola ntango nayoki makambo wana eye nde nazoya na Congo wana mpona silisa omoni na moma oyo tozoloba eza na eloko moko te oyo moto akoki koloba devant neti ndenge bazolobaka fere bakondane ye basali fere boye bamemi fere boye donc moto moko te akoki koloba na makambo ya fere pendant que maître avocat fere na alobi te. Voilà. Et puis moto moko te akoki kolobaka bakondane fere bakokondane motu 4 mois. Est-ce que toyebi eloko bakangeli ye moto moko te ayebi et puis bakokondane motu 4 mois abomi nani bakondanaka motu 5 asamba tosolola nanu. Voilà. Bakembala moko bakondane. Ok, bajournaliste ya Congo ya RDC française bato bazwi babandi kosala baémission ebele baike balobi ete faire egola bakangie na badrogue bakangie na badiamba baike bazoloba ete abetaki bongo mwasi na ye yango nga nalingi kosilisa lokuta wana koyoka yo moko molobeli na ye. Otikala koyoka teke faire abeti danseuse violé bangulu jamais asala musique na ye sans problème. Otikala koyoka ta concert moko teke non faire abeti concert bakufi impossible. Azosala musique na ye po aza mwana na Nzambe. OK. Loko bato bazoloba wana batika koloba puisque na moment tozoloba biso tout toyebi ke justice française interpellaki faire. Il faut pas yeba makambo nini bazoloba. Interpellation ne veut pas dire arrêter quelqu'un. Bakoki kobengisa yo na justice bayoki yo ozongi ndako. Alors, est-ce que ndenge bakomaki interpellation balobaki arrêter? Loba nano. Eza nango ka français mosusu bocomprendre na mboka na biso wana lingala nde tour omoni na bazaire ndenge bajournaliste balaka wana motu moko ta yebi français na bazaire mona na bazaire ndenge balaka na ba RDC wana bajournaliste balemba wana nga na bakongo ka mpona makambo wana nazoya lelo nazozwa vol kala mingi te nazokoma wana dans quelques minutes. OK, merci Bogard de la presse tosepelaki bongo koyamba yo na émission. Voilà, on est à la fin de cette émission. Je crois qu'à la Kakibino qui n'a kobenga bongo Bogard de la presse, tokoyoka ye poete ya sabongo molobelia feregola toyoki ngana bino elongo koyoka etabi ke ba interpella ki fere ezate ke bakangi ba interpeller ayoka bongo eloko nini pulusu français et sengi na ye akende koyoka ye ezate ke bakangi 4 mois botika biloba loba oyo boza bongo koloba loba. On est à la fin de cette émission. Je dis merci à Dieudonné Maweja qui était derrière ces belles et beaux caméras. Je dis merci à Papa Thierry Vita, Maman Françoise Vita, ya Géry Tozala qui nae azubongo appel mon est très urgent et senga qui était à quitter biso yango wana akitaki. Quant à moi, je vous dis au revoir chez vous.